Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Lors de la conférence de presse, qui lobby du à la Mouka, Martin Fayulu et Adolphe Muzitu qui marche Moussou pour le 29 septembre 2021. Population quinoise Nangambu na yeba réagissa qui ndenge la Mouka a été sous marche Moussou le 29 septembre Oyo. 20e réunion ya conseil de ministres et Salamaki Mokolo ya lobby vendredi 17 septembre 2021. Wapi ezalaki présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques éléments oyo ndé to développer une édition na biso ya Mokolo lelo oyo ngai merveille mobende na zana esengo ya ko présenter les bino kasi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bande ko balandi kaka ndenge na lobaki ne bande na conférence de presse au basalaki Dieu à la Mouka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu banosaki lisusu marche mosusu o ezali prévu le 29 septembre 2021 oyo image pe commentaire Normi Pila. Si ma marche na bango ezalaki reprimé na la police suite ya refus ya autorité urbaine à la ville province à Kinshasa, Dieu ya la Mouka Martin Fayulu Madidi et Longona Adolphe Muzitu ba annoncé lisusu marche pacifique mercredi 29 septembre prochain pour exiger de politisation ya commission électorale nationale indépendante CENI na Mukusepe lisusu ba réforme électorale consensuelle. Balakaki yango au cours ya conférence de presse o ezalaki bongo pona ko évaluer nini salemaki na marche ya le 15 septembre dernier. Dio la Mouka batalisaki que pona ko tenir ba élection impartiale, transparente et crédible apaisée en 2023, présidium ya la Mouka ba annoncé solennellement le sous marche mosusu o ko salema le 29 septembre prochain pour na ba même motif o bango babimaki na balabala le 15 septembre. Bango batalisi que ba saisir le sous autorité ya ville province à Kinshasa gouverneur Jontini Ngobilambaka pour na ko informer sur marche na bango ba kotika te kino tango seni ya mboka na biso ko za dépolitiser pe ba ko zo ba réforme électorale ya malonga pour na ko kina maponami ya 2023. Naboye le deux leaders ya la Mouka ba dénoncé qui brutalité policière au bango bazala qui victime le jour ya marche ya le 15 septembre outi koleka bango batalisi que malgré interdiction ya gouverneur pe mauvaise foi na ye bango bakitaki toujours na balabala pour la bonne cause donc bakotika te bakokita na balabala lisusu le 29 euro pour na ba même cause pour que ba élection ya 2023 ezala ba élection malonga pe tricherie ezala mosika ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Population quinoise Nangambu na yeba réagissa ki ndenge la Mouka ati lisusu marche mosusu le 29 septembre oyo boyo kadenge ba réagissa ki anda micro ya Peggy Ilunga. Bon to lingateka bimisa mwasi na bana basala nini marche ezalaka pona peuple congolais. Pour peuple congolais pe soki azomona bien te fabima na balabala a déclaré. Tout le monde dit que mboka ezabiate bato ba oliate ba otambola bien te nini te photo bima to loba. Neti oyo marche ele kaki. Baloba ke ezabiate mais to za le 29 to tala soki ko za bien de to zelango. To ko sepelate ke à toute fois bato ba kufaka bazokaka ba kufaka donc na makambo ka ba politique ba ko sala. Moni Martin Fayulu atira au district biso. Hein? Aza mukolo avanda pena na rana ye aza mutu atangi na respect nyonso to atangi mwana mboka avanda kimia atika nano ko distraire population po lelo o yazo sala politique o yazo sala la politique o to monaka kala na tango ya papa na biso Kisekedi le père azo sala na mobutu mais na pourquoi yebisi biso boye mais abomba minango moni lelo siko ba vérité nyonso président Fatia ye ko lakisa alakisi biso bena lolenge nini toko ko salela ko kenda tika nanu za précédent Les en marche c'est fallait salama et salamité la police boy gouverneur amboka boy marche salama na biso proposition le 29 il peut se que la police ça peut na ba salama à chaque destination ba kalu ke ezali ba côté de belade mais na utiliser mususu nanu aya na nzela mususu total la so ezala su bongo atika na chango wana aya na nzela mususu total nanu
aya nano nzela mosusu nano kotsangu eza nzela moko boye eza nzela bato ebele ya poto bato balekaka kuna ebele bakontinue balekaka kuna amekana mpe kote oyo kote mpe mosusu totala na ndenge ezala marche eza constitutionnelle eza mabe te soki ya le 15 bato basokaki ezali mpona désordre la police congolaise asalaki na ntango mais lokola Martin Fayulu attaque président eli ya mboka asalaki sagesse aboyi makile sopana na ntango nomonaki na molingo mpe ya peuple congolais akoti na mutuka dans le calme azongi na ndako mais oya le 19 soki gouvernement oya le 29 plutôt oya le 29 soki gouvernement congolais état de droit eza na mboka vraiment bakotolere yango po pouvoir eza en place tobunda mpo lelo bazwa bamarche wana mpo lelo bazwa pouvoir tobundaka bamarche wana na ndenge akosakana te mpo bazwa pouvoir bapesa baninga opportunité baoyo bamoni ke makambo ezokende bien te mpo na bango banda gouvernement ekota na place eloko moko ezomarche te baza na droit mpo eza constitutionnel eza te ke baintercale biso tosala oyo eza posa motema na biso te tosala marche mpona koboma motu te tosala marche mpona kodéclare kaka badroit na biso bacongolais neti biso lelo dekokuta ba 42 adage nafutelaka bana 4 minerval naza na ville awa nasalaka te na age na nga je suis diplômé nasala natanga bantike ebelebele mwana décortique nyonso eza te maintenant nazo opportunité osala te mpo batango tolobi 18 ans ya kabila ezalaki toboyi yango te tosufaki tosufri sur na 5 ans totolere yango te yango toza na droit ya kosala bamarche mpo na bolingo ya mboka na mpo na biso na bana na biso tozobota nasiko yango mpona koloba yango wana marche wana en tout cas nasengi monsieur le gouverneur na bolingo ya nzambe nasengi monsieur le général Kasongo mokonzi ya mboka pardon botika biso libre tosala marche pacifique tokoyiba eloko ya motu te tokobuka eloko ya motu te tokosimba motu na nzoto te tosala marche mpo na bolingo kaka ya mboka mpo na intérêt mpe ya bino esu basoda mpo na intérêt ya peuple congolais mobimba. Bolanda compte rendu il y a 20e réunion du Conseil de ministres qui présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Wapi qui rendu public après quelques heures na ministre de la communication et médias Patrick Kamouya Katembwe. Normi puis la pour les détails. 20e réunion du Conseil de ministres et Selemaki Mukoya vendredi 17 septembre 2021. Yango Izala qui bon par vision conférence peut présider na premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Quelques points Izala qui mis na ordre du jour selon quand on dit Pesamaki na ministre de la communication pe média Patrick Katemboe na kati ya ba point yango tokutaki point moko essentiel wapi gouverneur ya banque centrale du Congo atalisa qui peut informer na gouvernement que ba réserve de change et atteindre record historique néango où ils allaient jamais réaliser na République démocratique du Congo. Na boye madame Malango Kabedi Mbui gouverneur ya banque centrale a ABC gouvernement que mokolo ya lelo réserve de change ya mboka na biso ezali bongo il y a plus de 3,3 milliards de dollars américains soit plus de 3 mois après de Matimakasi. Résultat yango ezala jamais atteint na histoire économique et démocratique du Congo ndenge gouverneur ya banque centrale a martelaki. Na chapitre mususu gouverneur ya banque centrale a rassuré que ba différents indicateurs ezali ko attester na cadre macroéconomique que nyonso ezali ko tambola malamu pe toza na stabilité économique na ba marché d'échange tout échange officiel ezali bongo il y a 1992 francs congolais pour un dollar américain. Na ba marché parallèle topé na cité tout l'échange ezali bongo na 20,38 francs congolais pour un dollar américain. Kasi na ba marché ba bien pe ba service gouverneur ya banque centrale atalisaki que bango batalisi ralentissement ya ba rythme ba formation de prix au cours ya deuxième semaine ya mois ya septembre courant kasi inflation hebdomadaire ezali bongo de 0,43% contre 0,98% enregistré semaine précédente. Ye atalisi que lolenge misolo ya l'État ezali komataboe bientôt, très bientôt, population et qu'on vivre ba répercussions très positives ya mbongo ya l'État ndenge ezali komata po nanu esalemate kozwa misolo ebele en moins de 3 mois boye na kati ya mboka na biso donc tozali na bonne voie.
Réunion hebdomadaire ya conseil de ministres et lobelaki quelques autres points aux ezalaki bon na ordre du jour, notamment point ya sécurité wapi prorogation pour la 8e fois ya état de siège na Nord Kivu pe na Ituri. Yango ezali bongo moko ya ba élément oyo lobamaki na kati ya conseil de ministres oyo esalemaki bongo vendredi 17 septembre 2021. Bawario bazali kokoba ko travailler pour l'intérêt ya population pembo kanabiso et kende liboso tobosa na teke ba ici ba déposaki ya bango projet ya budget exercice 2021 pe lisusu bazali kokoba ko bunda pona komatia misolo ya l'état pe bana ya mboka ba vivre malamu ndenge vision ya chef de l'état ezali bongo le peuple d'abord. Donc affaire et sali kitoko makasi tika donc à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Bakombatant ya FPIC incendiaki bandako ya bato na village ya Chisha na territoire ya Irumu. Nathan Siata pona ba détail. Bandako ebele ezalaki incendié mokolo ya lobi vendredi na ba miliciens ya ba force patriotique et intégrationniste du Congo oyo pe babengaka bango ba chini ya kilima bayaki kosala incursion na soirée ya jeudi 16 septembre na village Chisha na groupement Kabarole na chefferie ya Baema na Irumu na province ya Ituri. Selon Isaac Nyakulinda, coordonnateur ya société civile ya chefferie ya Baema ya Irumu, attaque oyo esalemaki vers 16h heure locale. Certes, ya makasi et komi penzate po ezalaki éviter suite ya alerte oyo permetaki na ba villageois nyonso ba videlier oyo avant incursion ya ba rebelle yango. Bakoma kilobi aux environs ya 16h na carrière minière moko tobengaka Chisha. Kuna nde bayaki komona bango de loin na population na kokoma na bango ba miliciens oyo ba incendier ba village pe ba memi ba bien ebele ya population. Ya pasi ezali ke village nyonso donc tolo babanda ku nyonso ya village oyo ezali incendier ndenga expliquer awa Isaac Nyakulinda coordonnateur ya société civile oyo na Baema na Irumu. Même source a rapporté que les militaires bazalaki déployés dans le village Chisha pour rétablir la sécurité. Isaac Nyakulinda azali ko plaider par ailleurs pour un renforcement et effectif militaire dans la périphérie qui y a village Chisha. To déployer ki ba militaire kuna bazali ti na ndelembi carré minier oyo ya ba Chisha ezali sous contrôle ya armée loyaliste pour le moment. Lisusu tozali ko senga intervention militaire na région oyo. To senga lisusu ba opération ya offensif et non seulement kaka ya défensif. Il faut ko éradiquer phénomène oyo. Ba miliciens bazali ko circuler librement pe calmement ndenge balingi ndenge abakisaki ndeko oyo ya société civile. Kasi c'est que ba ke ba contre mususu ya province ya Ituri etikali kaka na se ya menace ya ba miliciens oyo ya FPIC oyo en depuis ya régime ya état de siège oyo ezali instauré na ensemble ya province na biso ya Ituri kasi bandeko oyo bazali ko continuer ko salaka ba attaque. Dernière attaque ezali bongo attribué na ba faction ya milice oyo pe ezalaki signalé bongo mokolo ya samedi 11 septembre leki na village Bakolela. 2 personnes mobimande bakufaki bakondibo chamayele pour état de siège ezala effectif na tous les 2 provinces y a parti est la République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Betesco na souci moko azalaka nango pona ko aider peuple congolais a ati lisusu na marché kaye ya OP stylo Simba pona ko assurer rentrée scolaire ya bana bino kitoko kasi yango izoteka ma partout. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti. Tozana bakaya sans feuille
quadriligné, toza na bakaye à 48 feuilles quadriligné, toza na bakaye à 24 feuilles quadriligné, toza pe na bakaye à 12 feuilles quadriligné. Ko bosana te, toza li pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma, toza na ba stylo Simba ya bleu, toza na ba stylo Simba ya rouge, toza pe na ba stylo Simba ya noir. Toza lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi, toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka. Ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango, donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo Mokilezo célébrer journée internationale de nettoyage. Normi Pilapé, c'est biso ba détail. Le 18 septembre à chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale du nettoyage. Journée Ango et Zalaka Bongo lancée en septembre 2018 dans plus de 150 pays tout autour du monde entier. Pour la 2021, date Yango Zali retenue le 18 septembre. Pe organisation mingi internationaux bazali ko sensibiliser makasi na o etali bongo ko bongisa environnement. Moto nyonso pe bikolo nyonso bazali bongo appelé ya kobongisa bisika bavandi kobongisa ba ville to pe kobongisa mboka na bango au travers propriété oyo tuna moto akoyi déjà kosala na niveau na ye. Yango ezali occasion ya renforcer conscience citoyenne malisusu ya koloka ndenge ekobongisa planète na biso ko petola pe kolongola nyonso ezali lokola salite pe kobatela environnement malgré kombo nango oyo ezala bongo tiré na anglo-saxon. Journée yango ezali na origine estonienne, yango ezali bongo moko ya bamboka ya mikie oyo eza seulement na 1,3 million d'habitants et ezali concrètement le bamboka le plus propre ya mokili mobimba po bango bami pesa na propreté ya environnement na bango. Journée mondiale du nettoyage et s'inspira en action ya kobongisa esika moto nyonso avandi oyo bandaye kosalema na mboka wana pe journée yango ezali ko promet propreté pe nettoyage bisika nyonso moto avandi. En réalité, ramassage ya ba déchets pe nettoyage ezali parmi ba activité ou esengeli c'est la plaisir na moto nyonso, c'est-à-dire ezali pe moko ya batan o moto ko lekisa fair play kaka kolokota pe kokombola balabala to pe kokombola ville na nzela ya ba initiative ya moto moko na moko to pe association pona kobongisa environnement pe komibatela contre ma maladie ya ndenge na ndenge. Na bamboka mosusu kutu bakoma ko associer yango na sport parce que ezali moko ya batan o moto azali kosala mouvement kasi azali en même temps pe kobongisa bisika ye azali. Donc okoki kopona samedi ya lelo kimambangu kasi okoki pe kopona pe obongisa bisika ovandaka nyonso ezali pona bien santé na yo. Non seulement ko perdre poids mais ezali pe moko ya ba élément oyo okoki kobongisa environnement na yo po ko épargner na ba maladie ya ndenge na ndenge. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala oyo wapi ya telebino déjà d'émission na bino bolingaka mingi na YouTube Kindoki politique avec Naomi Pila. Kasi bobo sanate ko s'abonner. Oyebi teki na moma ya Joseph Kabila Kabange batu mususu bakomi ba député pona kotanga kombo na ye koloba mama be oyo bandaki kosala mandebe mi bango lelo bakoma ba député lelo na moma ya Félix Sekedi lelo soki muto ameki kotanga kombo yo moko yebi Louis France Kuzingeza notre confrère bakangaki ye azalaki bakangaki ete azalaki a lever bakendaki na na aner lelo concert na biso mususu awuti kosala 7 jours na aner Tatiana Osenga wa utaki kobima awuti ko masali combien de jours mais c'est Félix Sekedi bisaki bisoke na qualité na ya président de la République ba kashono so wana ya ba aner ya ba boyo ya ba ndako ya batu anyoso wana basi bakangi yango siko concert na biso journaliste wana c'est combien de jours kuna pe abandaki kolala wapi mais bakizaki notamment na ba discours ya haine
Maman Naomi. Naomoni, totika kobeta masolo ya démocratie na mboka na biso. Mais dans la démocratie, il y a aussi la loi qu'il faut respecter. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Aucun outrage. Maman Naomi, totikali na définition de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que depuis ce qui y a solo que na mboka na biso to na démocratie? Ok, tozomona ba effet nango. Et on a ba élection non sur le kana kati ya mboka na biso. Et on ba désordre ezalaka te. Yo moko yebi na 2006 ndenge makambo elekaki, na 2011 yebi, mais même na 2018. Ndoko bisanga ke toza na démocratie. La démocratie, lorsque les manifestants, constitution eza wana, beaucoup li konje garantir les manifestants. Mais au lieu de protéger bango, bilo bokomi ko menacer bango. On va reporter pour 2 jours. Pourquoi? Nanya senga ki bango. Le gouverneur gentil il y a 2 jours. Il autorisation pour la manifestation. Pourquoi informer? Mais tant que le gouverneur a vu que les lots a bango au fait parce que vous n'êtes pas de la mouka a bango que non les lots ezali bongo ouverture il y a session par session ordinaire il y a parlement il y a session il y a septembre avec les moyens ça les athées ba reporter bazaki na bande ko union sacrée bandimi ko reporter et pourquoi pas la mouka agenda chez moi ezaki na sima koloba teke bato union sacrée wana ti ba union sacrée wana ti kotangelanga bato wana ti loba ke bato IDPS nde bato balingaki basala ba marche na bango ils ont aussi le droit ya liboso eza Anissé Loleka ya le pouvoir à marche ils ont le droit mutu moko bo opposition na ye nano yeba lakate azana lo tanto plutôt okomona ya zakoto okomona ya zakoto azana mutu moko bo leader moko te o ya zo porter vision na ye nde bato bayokana ki na bato ya vision fati nde bayokani pour la ke ba bacha soutient la vision du chef de l'État soutient wane alors luka moya ko vivre. Est-ce que c'est normal que mobile to moi si ya défi sa bokilo na mbongo wana nde za sujet ou intéressant ki biso leo na KNB News bo kandenge population kinoise barrière saki na micro ya Peggy Ilunga. Nyongo elinko lobaki o déficit mutumbongo to pe eloko songolo pe okozela zongisela yo selo mikolo o bospesana ki na contrat na bino bosalaki kasi yango ebendaka pe mwa ba conflit ebele po batu mususu ba déficit bango te soki o déficit o leli o ko déficit bien peu ya ko yebisa ko kozongisa kasi po futa nyongo akomi ko betisa yo ba tour pe ko pesa yo ba promesse ebele batu mususu ezalaka ndenge na bango ata zana na mbongo kasi po futa nyongo ekomi problème munene yango ezalaka pe malamu te ko déficit ba proche na yo to pe ba membre ya famille malamu kabela bango soki ozana ngo kasi akokamwe ezake batu mususu bakipaka batu ko déficit te okomona azo déficit na mama bokilo ayebisi eke azana posa déficit ye pas au déficit sans ko tenir compte que mama bokilo na ye aza mama na ye lolenge na mwasi na ye ba koma mutu moko mama bokilo pe akoma mama na ye indirectement. Est-ce que kolinga mama na yo abokolio atangiso ba classe pe okomi mutu munene o déficit ye mbongo yango biso magazine KNB News to tunaki na population congolaise soki eza malamu ke mobali ya déficit mama bokilo na ye mbongo eza normalité parce que soko déficit mama bokilo mbongo eke oke kosenga soki alobi azana mbongo wana te la ekoma si makambo mosusu donc esalaka malamu te mama bokilo bakabela ke ni mbongo soko ke mama bokilo okopesa ye ni mbongo faut sala ye surprise oyo kosala ye bien baconséquence ebele bacause ebele likambo mosusu ezalaka na famille bokozala yo na mwasi ne boyobanaki dès que eloko opesaki mama bokilo wana epa ne mataka na motema ntango mwana ne ata obetaki mwana ne azongi epa na ye mama tala kutu papa chuke abetaki nga bana azonga kuna akozongisa pourquoi eloko wana emataki na motema eza kokola okoti dette morale ça veut dire mama bokilo badefisaki mbongo te me bakabelaka nde parce que ntango defisie eke date wana ekoki osenga mbongo wana ndenge nini donc d'après ngai bokilo bakabelaka ye parce que famille à moi si yo na famille belle famille na yo pour qui nezala parce que ko def ça bon wana à la longue ça peut créer des problèmes donc ceux qui quelque chose ezali au tali bango kabeli bango ekozala mieux que ko def ça non faut pas éviter parce que babilo wana à la longue créera ba problème na kati pour ceux comme mbongo efuta mite ko ba problème et ko tina kata foyer na yo
ekobebisa mpe libala na yo makambo wana kasi ntango makoloba na ndako mwasi mpe aseprate olobela mama na ye olobela papa na ye ekozala propre te mabokilo kodefisa mbongo te mabokilo fo sunga ye kodefisa ye mbongo seki ekodefisa mama ya bino mbongo te badefisa mama mbongo babenge mama bokilo aza poids malamu osunga ye kodefisa ye mbongo eza anormal obosila kono nde bakoko nde baza wana mwasi na ye pardon mama na ye odefisa ye mbongo eza na sens te si il y a un problème maman regarde pas ya mwana ye que bokilo na ngai tant j'ai un problème aussi osali nini na oyo kozala nango osungi ye oki jamais kodefisa mama bokilo mbongo no yana kati bon eza normal te mama bokilo badefisaka mbongo te kabela ye po soki aye kodefase ka komi na suka il faut okabela ye ke defa nyongo ya mama bokilo ezaka malamu te mpo na ngai eza normal na defisa ye soki avant na defise naza na mbongo ebele nakodefise te nakokabele ke mama azwa mbongo sala mosala soki ozwi ya ye ozongiseli ngai soki eza ebele mpe natikeli ye soki naza na mwa mbongo moke oyo soki okoka te keno nakabele ya libele nakodefisa ye soki asali mosala azongiseli ngai eza mabe te kodefisa mama bokilo mbongo aza mama oyo aboteli nga mobali ngai te azongisi te eza mabe te talaka moto aboteli nga mobali oyo azosala nga keno nazala nakokoboye kote ata azongisi na ye te alie na ye ekosala eloko te na odefisa ye mbongo te mposo napesi ye mbongo ezala mpasi mpo na ozongisa so naza na omoi nake na odefise te kai na kokabela ye kaka nakoki kodefise mpe nakoki kodefise te mpo nakoki kodefisa ye ekobima ke soki nasengi nakobima mwasi mabe mpo koloba mbongo amona na ye soki naza nango nakopesa sala likambo aza nango posa kendeke kodefisa ye mobali oyo ayebi importance ya babokilo particulièrement ya mama bokilo oyo aza lokola mama aboti ye akoki jamais kodefisa ye mbongo quelque part soki mama bokilo akomi ntina point ya kosenga yo odefisa ye yango eza esengela mikolo to mpe ntango mosusu okabelaka ye te yango azomeka tala soki mpe okabaka kolinga te ke mama bokilo na yo abeta masolo na yo partout ke odefisaka ye mbongo mpe azongisaka ozwaka eza sango ya mabe makasi oyo il faut koevite belle famille na yo batambwisaka na kombo na yo Kinshasa eleki partout. Tokende côté ya sport wapi comité lina foot bazali côté ka carte moko na kombo ya kanda pona mutu nyonso oyo azana posa ko participer na ba match nyonso ya championnat. Nathan si atapesi biso ba détail. Ligue nationale de football l'UNAFoot n'a communiqué mon a publié qui me colloque vendredi 17 septembre 2021 a indiqué que accès na stade nyonso oyo ekoyamba ba match ya 27e édition ya championnat ezali conditionné na achat ya carte oyo bazali ko benga kanda. D'après communiqué yango carte oyo ezali ko concerner pe lisusu ba match ya Ligue 2. Secrétaire ya Ligue nationale ya football azali ko talisa na batu nyonso surtout na opinion sportive nationale que pour la 27e édition il y a Ligue 1 Oyo, puis 4e édition il y a Ligue 2, azali ko procéder la vente il y a ba carte ya accès na ba stade nyonso carte yango bazali ko benga yango kanda ezali carte oyo ba amoureux ya ballon d'or soki balingi ko participer na ba match nyonso pe na ba différentes villes oyo ekoyamba ba match ya championnat national bazali na obligation ya kosomba carte yango ndenge tokoki kotanga na correspondance oyo ya l'UNAFoot. Par ailleurs esengeli ko noter que carte kanda oyo ezali répartie na 3 catégories selon ba choix ya ba acheteur pe ezali côté kama na ba responsable ya ba coordination ya ba club. Première catégorie ezali ko concerner bongo pour tout pe ezali bongo na kumoko ya $15. Tribune latérale ezali na $25. Pe centrale na tribune d'honneur B ezali bongo na $50. Pe ya suka tribune d'honneur A ezali bongo na $100. Ba catégorie oyo nyonso ya ba carte kanda ezali ko pesa yo accès na ba match nyonso ya phase aller na n'importe quel stade ya mboka. Ezali pe kaka manière moko pona bango ya ko lutter contre propagation ya pandémie ya COVID-19 pona place bateka billet ba ko teka nde ba carte oyo pona ko limiter nombre ya ba participants na ba match nyonso par rapport ya 27e édition ya Ligue nationale de football oyo ezali ko beta na Kinshasa mikolo oyo. Kinshasa eleki partout.
Merci mingi na bino baibozwa ki libako ya kolanda édition na bino ya mokolo lelo. Merci na confiance fait fidélité. Boza ko pesa na KNB News kasina bosa na te ko pesa. Merci na ngane équipe technique puis rédactionnelle o ba assisté kinga mokolo lelo na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka. Régie et Simba Maki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lieu ya communication. Jimmy Mukendi Chimanga na bino tokutani mikolo ezali ko ya kasa souhaiter bino kimi na mabota na bino pe bon week-end. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.